Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandi, soit Desho Denar TV, merci Naba O Balandi Desho Denar TV. Soko Talingamba Aliboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Toye na sujet moko maman na biso lobi Desho, cha sujet na nga na chaîne na besoin ya conseil public. Quel est le problème? Zala brancher toke na détail. Maman na biso lobi boye. Maman lobi Desho, papa nanga tango apesaka maman nanga zemi. Papa wangana ka zemi. Aboyaka kondima zemi nanga, asundolaka maman na zemi papa akendaka. Mais tango na ye kobotama, papa ayaka kotalanga une seule fois tango na botami wana nazana nu bébé na yebaki pe lokote. Juste après 10 ans, papa yeko récupérer mwana na ye, akeye moko abokola mwana na ye. Abandi ko bokola mwana na ye papa maman na biso alobi Desho nazalaki na âge ya 10 ans kokoma na âge ya 12 ans 14 ans papa nanga akoma ekoloba nanga biloko moko impossible. Quel est le problème? Maman alobi boye Desho ezalaki juste na ba début ya ba règle nanga tant on a débuté ba règle nanga papa nanga akoma eko surveiller nga makasi wana nazalaki na âge ya 12 ans papa nanga bande ko yebisa nga boye ndenge naza na oki kobimana mobali te, il faut naza la vierge kaka ndenge naza. Papa bandai ko tungisa lingaki ye moko atafunanga, c'est-à-dire papa na ye abandai ko luka ye moko a dévierger mwana na ye. Je crois c'est clair mutunyo sa comprendre. Maman lobi Desho na bandai ko comprendre te, wana nazaki nanu mwana muke. Âge de 12 ans na bandi règle sika. Papa nanga bandi déjà ko yebisanga makambo o eleka kinga na âge. Tandis que na 12 ans nazalaki nanu très petite, mais papa zoyebisanga déjà mamba bolingo o ya mwasi na mobali. Na bandai ko comprendre papa nanga ata mukete. Maman lobi Desho ezalaki même soki na ke tambola ta on a kokoma na ba âge ba 14 ans. Soki na ke tambola na zongi to soki kaka ya mona inga na osola na mwana mobali. Papa bandaki ko betanga na façon moko ndira so betande mwasi ya ye. C'est-à-dire papa zalaki déjà na zuwa. Po ye moko azalaki na posa abima na mwana na ye ya mwasi. Je crois c'est clair. Papa abandaki vraiment ko coincer mwana na ye, ayebisaki mwana na ye ndenge ozawana. Yo ndenge ozawana nga mutaliboso. Donc ndenge yo ozawana il faut ngande na longo la virginité na yo. C'est-à-dire ngande fona za mobali na yo ya liboso ya vie avant que okende ko connaître mibali misusu libanda. Chose grave. Na fungoli parenthèse rapidement pour na expliquer mutu mo wa comprendre. Naninga ina tunabwe eloko nini pendeza na kati ya ba papa ata tolobi ke mwana obokola ki ete ozuye na kimukolo ou soit yomoko obokola ki depuis bu bébé ti akoli sentiment wana e mataka ndenge nini mwana o yomoko oboti ata za kitoko lokola donabeja ata za kitoko je ne sais pas lokola nani ata za na kitoko koleka mida mwasi ya kamere na ebite sentiment eko mata papa ndenge nini ozwa idée ya kobimana mwana oyo yo boti. Or eza ba cas réel surtout awa na poto to moni yango ebele ba papa belé ba bimina bana na bango na bandako ba papa belé ba dévierger bana na bango moko na kati ya bandako voire même en Afrique voire surtout plus en Europe na uti koloba mais comme isaka yo na nga to mituna non koto na tuni question papa moko a répondre nga na ndako e bandaka ndenge nini sentiment wana pe e mataka ndenge nini po mata yo na mutu e kitio na mutema pe osali yango na mwana oyo boti makila na yo moko yebaki pendaki na pesi mwasi na nga zemi aboti mwana yo mutaliboso simbaki mwana wana na maternité otala ye na miso obokoli ye osukola ye olongola ye couche lelo akoli pona sentiment ya nini pona kitoko ya ndenge nini oyo reflecter na miso na yo po yo papa obimana makila na yo moko koto non na tikala kozwa réponse te na lingi ndeko moko opesa réponse na ndako po biso to comprendre
nakangi parenthèse tozongi na sujet. Maman lobi des choses papa nanga bande ko proposer ngaka to bima na ye. Et puis na moment na nazalaki na âge à 14 ans, na ko koma na âge à 14 ans. Papa déjà zoko landanga to bima na ye. Alobi ye moko il faut déviergenga. Ye moko il faut longo la virginité ya mwana na ye. La sorcellerie. O eza sorcellerie bakabo ya tabake tu na Satan na life le Satan kolobate na catalogue ya kindoki na catalogue ya masumu catalogue ya boye a na life le ezate. Mais ce que ekotara na kati ya batu ndenge nini? Molimo boye ekotara na kati ya mutu ndenge nini? Maman na biso alobi des choses du fait que papa bande ko serenga mingi. Na bande ko yebate na sala nini. Et puis maman lobi na comprena kite comment papa o ya botinga. Yango moni bato obotaka mingi bana oboti mwana osundoli oke na yo. Oyo ozwa mwana si akoli na âge ya kimukolo. Ba accident boya ka mingi. Ya luka obokola mwana oya yo. Quelque chose na bozu ou pas mais bokola mwana po ozala pe na affection na ye. Mais sauf que ce n'est pas la raison. Parce que makila na yo eza makila na yo. Même kutu ba eli o mwana balobi ke non mwana oyo botaki ye yo otikala ko mona ete mais otali elongi ya mwana o sentir que o makila nanga. O sentir que oyo penda eza makila nanga po ozomona ye na miso ozo tala mwana no ko sentir aza ya yo. Siko tomba la kisi o mwana ato mona ka ete ato ye ko mona na kimukolo sentiment wana nde to linga to yeba e mataka ndenge nini o matalikolo ya mwana oyo boti. C'est ça la question. Bref, maman na biso alobi chance yaki ko sourire, maman voyager, maman za na poto. Actuellement maman za na poto pona ko boma indisi ya lisolo na ye tokotanga poto nini ya zate mais maman na biso za na poto. Quel est maintenant le problème? Maman lobi des choses na yaki poto depuis l'âge de 15 ans. Na ya na poto na koli na poto. Na minute o na za na 26 ans d'âge. Maman za na 26 ans d'âge, maman akomi na ka ya kobala. Mais maman lobi boye des choses quel que soit naza na poto papa nanga benga nga ti lelo na Kinshasa. Asalela kanga zuwa ya blagite. Donc alinga kutu koyo katena zwa mobile nyonso na kozwa akopesa yo nini? Zala na ndengo wana. Donc c'est-à-dire papa jusque là za na makanisi ya mwana na ye. A considérer ka ye lokola mwana te soki totali lisolo mais a considérer ka mwana na ye lokola makangu na ye. Maman lobi des choses par contre na Kinshasa soki papa akokaka vraiment ko bimananga te c'est grâce ya marâtre na ye maman oya bokola ye moi si ya papa na ye ayebaki nzambe makasi du fait ka bandaki ko sambela trop abandaki ko lakisa ye mateya mwana ifo zala be mwana oki ko bimana papa na yo te mwana soko bimina papa na yo eza mabe il faut du fait que mateya ezalaki mingi na ndako na maman oya bandaki ko bokole alobi papa de show yango pe na ko isama kite. Pour maman nanga oya bokola ngai abandaki koyebisa nga nyonso abandaki kolakisa nga ba danger ya vie ndenge ezalaka. Voilà aussi l'importance o tolinga toyebisa mama tango ozobokola bana mbanda na ndako bana mobali na yo kokena bonka lokola bambanda te bokola bango na mutema moko lokola mama lakisa bango mabe na malamu tanto yo ozomona bango bana mbanda me ba sauver yo. Tanto yo zomona ba mbana mbanda me tanto bango nde baza ba Moïse na yo ya lobi sans que yo yeba via mutunde nzambe ayeba mutayeba kazate. Bref tango ye kolongo ana voyager ake na poto ndenge na lobi na poto ake kokolela kuna akoli kuna na poto mais papa na ye atandenge aza na Kinshasa abenga ka ye toujours par téléphone asolaka na ye toujours lokola mwasi na mobali. Maman na biso lobi des choses mais nga na comprendre raté. Tant na ye kozwa mobali na yebisi papa ke non na zwi mobali alingi abalanga papa a continuera toujours kosola nanga ka na ba angle wana ya bolingo kolobela nga ba makamu moko bo o eza penza na sens te papa akoki kolobela mwasi c'est-à-dire papa na aza toujours na même idéologie o yazalaka nango po abima na mwana na ye. Donc papa peut-être azalaka na boule que un jour mwana oki koyaka na Kinshasa aswaye. C'est-à-dire papa zo ko encadrer mwana toujours sur les mêmes idées. Oyo azalaki nango tango azalaki no na maboko na ye na Kinshasa. Mais maman lobi boye des choses na minute o na zwi mobali alingi abala ngai. Mais na minute oyo nazoyeba te moyen na yebisa mobali nanga makambo oyo esalama entre nga na papa nanga eza te. Na koma même ko éviter papa nanga mobali nanga zala proche
na nani na papa na nga po ekoki ko sala ke papa na nga oki ko loba ba blom su o mobali oki ko comprendre mal parce que papa na nga zo lingate na bala alingi likamba koyoka ke nga na ngi na bala te. Maintenant maman problème ezanine maman azui mobali alingi abala maman atuni boye yesko azokende libala ba problème o eleka ye na papa na ye mobali alingi abala ye aza mobali ayebi nzambe mingi atikali koyebisa mobali na ye te ba problème o eleka entre ye na papa na ye tango azalaki na Kinshasa. Maman lobi eza na mobali musu oki koyebisa vérité ya vie mais mobali abaloli mutema oki koyebisa mobali vérité ya makambo o esalamela na vie abima na papa na ye te mais papa abandaki kolanda abima na ye papa abandaki kolanda alongola ye virginité na ye mais esimbaki te na ndenge a voyager akomi leo na mikili ya mindele. Mais problème eza nini problème o bazala nango na papa na ye ayebisi mobali na ye te atikala pe koyebisa mobali te mais mobali azobala ye akende na ndako libala est-ce que ayebisa mobali na ye vérité ya ba problème oyo to atika ngo etikala ndengo wana. Mais tandis que papa olia benga ata mwana bo d'accord lokolo zui mobali limbisanga mwana nga mwasi eza ba makamoko na ebite nini esala nga oluki raison valable o se débarrasser na biloko wana na mutu ya mwana. Mama lobi papa na eti lelo abenga kaye kaka na cadre ya bolingo mais en même temps yazo kendo bala ayebisa mobali na ye to ayebisa mobali te. Question eza ona yango wana conseil ni yo ki kopesa mama na biso a expliquer mobali to abomba etikala ndengo wana tandis que ye pena papa na ye batikala kosala pe loko te mais ba acte o papa na ye asala na vie na ye yango wana. Mama lobi na si na epsi papa ke na ju mobali na ngina bala mais papa azo continuer ko benga mwana na ye na sens d'amour azo continuer ko benga mwana na matoi azo lobela ye la même chose alobaka na ye kala question kaka ya bolingo na matoi ya mwana mais aza mwana oyo ya boti question eza kaka soka bengi mwana boye soka bengi mwana boye c'est-à-dire mama azoyeba sikoyo te bon na minute opende na okende libala il faut kaka papa na ngande apambola pe libala na nga c'est-à-dire faut yenda loba maloba malamu mponga na kende libala mais ye moko lisusu nga na téléphone kaka na même idée azalaka na ngukala ta on azaki mwana depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 14 ans ndenga banda ko forcer ka kia bima na ye oyo baninga kutu bandimaka bapesa ba virginité na bango pa ba papa na bango yo bangaka nini na yebisaka ngande papa na yo il faut na longola virginité na yo avant okende pa mutu mususu baninga na kutu bapesa ba papa na bango mais yo na lobaka no tilelo oboyaka pona nini. C'est-à-dire image wana depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 14 ans ndenga longwaka ya na poto papa bengaka ye na même image mama lelo aokende libala ayebisa mobali to ayebisa mobali te. Mama lobi oki ko yebisa mobali mais mobali pa ko tourner idée. Mobali akokanisa ke abimana papa na ye nzoka abimana papa te. Papa nda landa ye na intention na mais esimba te. Mama lobi ya boyo ko yebisa pe camarade. Camarade ka nda ko baola makambu problème ko bima. Yango mama lobi des show beta lisolo anonyme. Tchelanga na chaîne na yo na mona conseil nini bato bakopesa nga. Na yebisa mobali na nga mambo elekelanga na vie. Ou bien na tika ngo na banir ngo etika na oka ndengo wana mais na luka moya kosola na papa na nga papa a arrêté kosola na nga ndengo wana parce que papa yebi déjà mais papa a continuer kosola na mwana ndengo wana c'est-à-dire ba parents mususu to yebi te ya ona uti kotuna na kati ya émission comment mwana oyo boti oki koza na idée okomise mwasi na yo sentiment wana ezo matabino ndenge ni to e mataka yo ndenge ni ndengo ovandi eko matonde ni bano za na bango na ndako oya mwasi yo moko ebindenga botama lobi kuna yako mambanda ya mama na ye na ndako lobi mwana na yo moko akomi mwasi oyo zobima na ye mère na ebite na ndimite ke mbwa soka sanza okolia bisanza na ye non na ndimite ou bien na ndimite ke yo okoke toilette ozui toilette na yo lia na ndimite mais ce sentiment on eza ndenge moko na mwana oyo boti olie ye ndenge nini comment okotafu na mwana oyo moko boti c'est grave. Voilà pourquoi maman na biso asengi alobi des show tchelanga sujet wana na chaîne na sala nini pona papa nanga jusque là papa azoko loba nanga maloba bolingo na matoi mais na yebisi déjà papa na komi na mobali na yebisi déjà papa ngayo na zobala ngayo na okende libala na okiko sala nini est-ce que na expliquer mobali makambo eleka tonatika ka ndengo wana à vous les claviers pesa biso conseil ko pesa des choses conseil te pesa conseil na problème autolobi yebisa maman asala nini c'est-à-dire
comment na commentaire kolo likambo akoleka akotanga akomona nini yo lobi comme conseil. Voilà oyo toye kotia na public yango wana oyo toye kosengela conseil yo pesa biso conseil na yo mama asala nini. Benga des shows Denar TV so za na ba sujet ya bien ya boye. Benga biso pesa biso ba sujet no ya bien to lobelango oye komelio e komela batu mususte. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV. Toleki na annonce. Tozana annonce na biso ya kafu kafu. Annonce d'amour. Nazana mama na biso. Nazana mama na biso. Mama zana 31 ans d'âge. Mère d'un enfant. Mama zana biso awa na France. Mama zana besoin mobali a bien responsable. Ba kumbela na ye. Mama lingi plus un chrétien. C'est-à-dire mobali a banga ranzambe. Soko za intéressé benga des shows Denar TV. Maman zana besoin mobali 36 42 ans d'âge limite. Koleksa âge de mais des shows na mekakakate. Ça les la critère ndenge ba bengi et ko sala bien. Nazana maman na biso mususu 46 ans d'âge. Mère d'un enfant. Maman zana Londres. Maman zana Londres azoluka mobali a bien responsable. Maman che agité ceux qui au moni sepel na maman. Maman zana 46 ans d'âge. Mère d'un enfant. Azoluka mobali a bien. Maman zana Londres. Soko za intéressé. Benga des shows Denar TV tokope sa ba coordonnées ya maman na Kuzu. Tozana maman na biso mususu azana 44 d'âge. Maman azana Paris. Maman azoluka mobali a bien responsable ba kumbela na ye. Soki oza intéressé. Benga des shows Denar TV. Tozana maman na biso mususu 53 ans d'âge. Maman azana Paris. Maman lingi mobali a bien intellectuel. Soki oza intéressé, benga des shows Denar TV. Maman lingi mobali ya 47-60 ans d'âge. Soki omoni ekokani na ba critère na yo obengi ekosala bien. Toza na problème ya mapangu ya koteka. Toza na lupangu moko terrain vide sur Kinkole. Terrain vide Kinkole na entrée principale. Terrain za 20/20. Soko oza intéressé, benga des shows Denar TV topesa o coordonnées na Kuzu. Voilà, tozana lupangu mususu na Njili quartier 5. Njili quartier 5 sur place commerciale. Lupangu eza 18/20. Eza na mwa mapangu nango na kati ya gravité mais batia mwa ba mapangu na kati yondo koyeba so ko développer ango. Soko za intéressé benga des shows Denar TV topesi o ba coordonnées na Kuzu. Benga biso na ba sujet intéressant, pesa biso masolo bien. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Ezakoya. Ciao.